balobi Congo promo de Faté. Bolandaka Congo promo pour ezoloba vérité. Balobi avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafinguendo. Check. Rafinguendo Congo promo. Na Issa Tokos papa. Qu'est-ce que j'avais dit? Album il y a ex papa Noé Siko Utaki. Oza moi beko et puis sine. Ah iko ezara na bar nga télé ezara na mo un peu rare mais na bar so na oleka nde na yoka ndaki iko eza négatif. Négatif nende. Esimbite bato be yango bana mo ba olo bana coin esimbite na ndoleka nanga we esimbite si na tuni bongo esimbite ni o akufi suturo. Yo la mea culpa, tes mea culpa titre ali nzembo balancer. Akufi babelela da so pana na ngombo asi akufa soki porte batika chien méchant. Via Koufi, monotonia makasi. Na ba voix de tête via Koufi. Bande gono batika la na omona bon pa. Ah, bango wana ya bango bazali ba merci studio. Babenga bomba merci studio. Chanteur atikala ka moko vibration ba mpe mama salanga. O batikali wana so ba mukambi DS na ba merci studio. Wengeza ka bongo te, wengeza na ba voix bomba yimba wana ti. Il faut pas l'andar tant voyez ou l'andar lignement caché orchestre ou ba vie batika bino boye na ki we na ki nini kati na kati ba voix mo ya basi ba DS batika mambili ya belle ba mingongo na e donc c'est ça arata basali nzambe ba teinga zéro oyanga motema je 14 15 kake motema nangeza cerqueta inayo Nata ngala meki mosusu ezo simbate ngala tondi bolingwa ziza ntumbulo le mwezo sengeli lazme na sengo salanga fave gare kumbu nanga mige vwemba mama poto deux fois bokei bozongi matambonga libende tozwa te tokimate tokeku tu poto koti susu prison. Bana poto baye bien 4 saisons dans zolo ballon ba divine soukal baye bi toke deuxième tour à poto na kumba bena 1 mois ba famille na so ebika ke to na poto mais tambonga libende to zoate moni donc ba petit ba comme ko réclamer to ke la kwa ba ben cheval au komi pe bongi pe na vie ya bongi te pesa pe chance attendre nzila msusu so bonga donc c'est ça pesa pe ta chance bonga na nzila so pa na ya bongi te pesa ta pour ba travailler pour no batangisi motoki o ba no ba otanga donc c'est ça chez toi qui est dans le quartier la terre bonne chance petit frère et enfin je suis arrivé salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. L'idée sur Napodou. Kati Yembe,
J'ai un truc de bronze. L'idée sur Napondou. Étoile brillante Myrna London. Sabrina Kapinga. Osopie. Alendeko ya mwasi yaka nazala motuna ndeko nalingi natuna yo esi bakata yo bilamba na bitumba esi bafimba yo imbongo na banki esi bamatela yo nzete ya manga esi babeta yo kata kuna bitumba esi bafimbisa yo mokuwa ya makoso esi bakotisa yo mosapi na lisu Claudia Wedi. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Donc Congo promo, Raf Ngindou nde. Raf Ngindou. Congo promo. Merci nada bena fier na Congo promo. Et ça sito bena no number one. Donc sito bena intellectuel. Boss Raf Ngindou en tout cas on a passivement bambote. Raf Ngindou le présentateur la force créative Congo promo. Borotos à la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo promo. Avec Raf Ngindou, Congo promo ne tombera jamais. Piccolo Congo promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindou. Congo promo toujours, grande puissance. Come Congo promo qui torcos net in a film. Congo promo babunda nanango. Raf Ngindou. Congo promo. Bonjour très chers téléspectateurs, merci de votre fidélité que vous ne cessez à nous donner sur votre site qui est Congo Promo, le site Yaboso Boyebi Boss Raf Ngindou que je profite déjà pour saluer et faire le souhaiter déjà mes meilleurs vœux à toi mon boss Raf Ngindou, meilleurs vœux à toi Baptista Batanga Batigol, meilleurs vœux Christian Tabouzi, le monument de Madrid. Et je vous signale déjà là je suis à Matete, je suis venue interviewer un artiste musicien que vous allez découvrir de par vous-même. Il sera là, il va vous expliquer qui il est exactement, il a évolué. Avec lui, on va parler de tout sur la musique. Et c'est parti déjà avec mon invité. Et voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, Nanance Nanga, je suis là avec Leader, que je dis déjà bonjour Leader. Bonjour Dalia. NACP Marasindenge au répondre à l'invitation. Oui, c'est normal. Surtout un artiste, Toki ma caméra t'es donc visibilité ça là bien. Bah bonjour, puis na profiter na bateau Union Sobolandabiso partout dans le monde. Bambote na bam. D'accord, merci beaucoup. Et c'est déjà parti Leader tous zongana moi mouké parce qu'il y a d'autres gens. C'est la première fois peut-être à découvrir Rio. On met un peu qu'au zongi sabon on moi parcours mob qui est Leader, tu es qui, tu fais quoi maintenant là? Si monde entier baebi donc Isaac Clizo Schweppes abanda ina ba chorale ayoya na orchestre a fait rigola place azala qui chef d'orchestre et puis voilà les autres ça pe maramsuka ya ndule to na studio. Donc parcours ya ngwana kaka. D'accord Leader, Ozak est pas ferré. Bon, on a plus nalinga ba chanteur. Pourquoi? Parce que chanteur, nous allons les envoyer, non, c'est ça. Donc, moi vocal moroboye oko zongi sabatu. Arata basali nzambe bateinga zero. Oyanga motema je 14 15 kake. Motema nangeza serke tainayo. Nata nalameki mosusu ezosimba te nana tondi bolingo ziza ntsumbulo le mwezo sengeli lazme nasengo salanga fave gare kumbu nanga mige vwemba mama mige vwemba. Merci beaucoup Zédé pour faire plaisir à toi Baptiste Batanga Batigol. Ok Leader, si vous où ça nous vendit now? Te na vendite ba bi reculer pour mieux sauter. Biso pena na ndenge bato ba yebeli biso partout. Ba yebi ke Clizo aza jeune mo imba bien. Na ko fa na ndako na sentiment malgré ba tembele bato bele ba réclamer ba mona ngati. Donc biso to beta sous ba musique monter. Na obeta ka pour na quartier ba mona ngana tele ma pembe na Leader moko boto boni mais o retrouver tété na comme déjà mukolo na baleki na sima to beta musique ya maeli
y a ba succès, y a ba car si to sala sala ngo donc nyonso si to sala bon ba sala lelo baleki biso si to sala ngo to viser lobby to sala pe bien to ko stable les autres chefs ça dans studio ba vient nga ba Garin Kumbu ba Bruno Aruna ba vient nga ba Stani Atembo ba René Zola ba yebi ke na za na studio na zwaki moi recul par rapport que la bande ko travailler nga mona ba vient nga meto ko zo maison moko boye PSB mutu inga ke chabiso maboko yango nde to travailler na yango ba moni moi retard par rapport à ba date on a pesa ka fage bima donc makambo eza bien tous en studio na la CP sous appel na bana poto bato nyonso o ba information comme là bango te tous en studio donc depuis il y a 2018 bon on a déjà quand on a internet partout na ba télé donc c'est bon. D'accord leader, et maintenant si je comprends très bien où ça la carrière solo ozo pembe na mutute c'est ça? Te pembe na mutute donc to beti pembe na bato to seli pe bato moi mingi donc pembe na mutute pour l'instant non voler na ba propre zèle na mais soki mutu mongo boya ina masolo moi contrat to kota li sapé mandoki mais pour l'instant to zo avancer non na studio ici. OK leader, les longs appels ça qui mingi na obeta masolo ya polémique e kangi mboka na biso. Donc yo déjà goûté ça bien parce que tu as évolué tout près à Ferregola oro yeba moi ba caractère un peu ya ferré au travail naé mais ce qu'on Ferregola pour le moment bazar moi polémique mo régner entre yé na Koffi Olomide et même bango ti na ba parquet yo mo yebi donc ça on sous solo ya obetate. Qu'est-ce que tu peux dire sur ça selon yo pe na polémique ya bien la musique na biso to ya mabe na musique na biso tout monde en peut même na ba américain la musique est belé tout le monde en guerre rivalité ça la mais la guerre mon loyal il y a impolitesse c'était à manquer ba mikolo wana comme éducation mutauta na ngoche bango guerre que ko ça entre mukolo na mwana muke yo beta musique a bien mais ya ko finga na te ya ko finga na wana te wana mabe makasi ba biso mwana muke azolo ba na mikolo c'est comme ndoki donc c'est ça wana donc yo condamné ferré na condamné mutute nga condamné mutute po ngai na koyi kopesa mikolo conseil te ma mikolo nde fo batambola bien po biso ba leki to land exemple donc tant moko moi leki moko azo manquer mukolo na dans mabe makasi leki photo sa mukolo po biso beto to sa et ça étage échelon donc leki abeti fo to mona ba polémique ya wera na jibe mais na tikalo yo rateke wera fi afundi jibe na parquet moro boeto wera ke ba tukutu ba bunda bazoka ba fan ba polémique wa makasi wana mais ko oya lelo ndenge ekendele yo ya lelo moni dalia ya lelo zo kene mabe mais c'est normal succès za soute na musique ya Congo tika ba bunda tande ba bunda na bon do yo obete bomba boko mais succès na musique ya Congo za soute bezo créer onde il faut finga na kaka mais eza mabe ko leki ko finga mukolo eza mabe ko ça la guerre ya bino na bino bato génération moko ko ke na ngope plus loin bato botala ke ça bango na bon moni ba na so ba bunda baza age moko mais moi nous signer mukolo on passe à la moi trop la musique oyo landa lelo donc c'est ça pour hier azalaki idole ya manda chante na babia azalaki mission à quartier la tête oya bande ko yema na douche au sukola ba vocal na bango moi tes propriété donc c'est ça. D'accord, c'est bon. Ce que yo amona matete mutu nini oyo ndima bima na matete to bana na génération ya mikolo si ngana botami pena ne na kata matete mais malgré na koli na limité koli na 4e industriel mais na botami pena na matete mukolo na mutolo na ba kundongo na matete na matete baleki ba ina sima na biso na zotala tala bango pe moi ça va ngana premier artiste o abimi na matete na 5e génération ba soldat no ba simbaki moni bato bando ba vena biso ba lempela ba yaki ameki bo esimbite o ayebo ameki esimbite mais biso pembe na ba vie parce que utaki ndeto vandi sa 5e génération pour ngazaki commandant de guerre chef d'orchestre ngam na simba ba munition ba soldat batandami na mulongo to bunda na ba ngambo ba el wana pe lelo 5e génération e vanda donc so ezana bato ba ko kanisa pe gete na 5e génération ba vie ba vandi ici mais ba guerrier ba bunda bitumbeza kwa biso biso mto ba chef d'opération kota na zamba bolali si mutu mo kao na champ ande beti selon la 5e génération fabriquer c'est une bonne relation na si tous en bonne relation te pour na nini bango nyonso bazali ba frère na nga ya mama tete nga na bimi liboso ba mission tout ya matete nani nga après bango pe balandaki na sima baza ko évoluer bien ba ça la fierté ya commune na biso donc cool chapeau na bango ba travaillera bien bazebele
Par la BCBG Bazali. Donc, Bazali partout. Donc, Bazali, ça la fierté, donc c'est bon. On travaille bien. Koyemba, ils a passé. So, mon mouta kati sata Brazzaville, Nandou, les fonds d'Imaï, donc c'est bon. Ok, c'est bon. Et bon, si vous avez le lundi fa, et puis non, Yozan de Gonanga Matete, tout bêta featuring. Si. Tout bêta te pour Nanine, hein? Na pesi Christian de Cornembote, donc. Tout bêta featuring te pour Nanine, donc. Ceux qui attendent la Kobate, Fabrigas, tout bêta, tout est peu m'koso Kobate, voir dans les côtés, on a dit qu'il y a un problème, c'est la famille. Non, c'est ça. D'accord, à la lire où vont les choses, nanengo mone la bavie na bino oyo ya liboso ba oba bima liboso. Est-ce que bazo pesa bino chance bokende de l'avant to bazo calé? Te bavie ba pesa chance te. Bavie ba na timambi jalousie mutema mabe. Moni na so totali na maison mère koko na biso de la forêt à Sira qui relève abimisa gi bango. Na quartier latin babimisa gi bavie na biso ba dicap donc ainsi de suite. Babande ko pesa bango chance, ba vie bando pesa bango chance par hasard te. Ba ebe ke mkonsuto ko la bato to pesa chance nde ba ko siré relève. Mais bango ba siré relève te. Tangena nga musicien ni ozo mona lo la fali di cap. Na kata ba orchestre lelo. Ko asime lobby azati. Ba vie ba pesa chance car na bango moko. Ba vie ba komi na timambi. Kutu sozo yemba kutu danger. Ba ndio bagarre na yo. Faut ba limi so ba vie ba komo linga ka moi ebela produit chamuke. Et puis il place monté mais si on veut mon imdaga wazan étoile on peut sa chance te donc yango on musique à Congo lelo et simba minga na boko ba faux chanteur. D'accord, sur la musique na biso ya Congo et za na besto ezara na relève ezalaki. Ya na best makasi brigade sarabati boka giti. Ndule ya na best total. Sur eza dû à quoi? Dia motema mabe ba peut sa ba petit chance te. Musique na moi tant on a sali na ndule ndé na comprendre ndule depuis bon mois na musique ça relève les ali ko pistonner succès à la leader yé mon côté succès orchestre ça va partager ba musicien ba sali gaz on va revenir peut va retomber nango et quitter na mutu leader mais le ba leader ba fungolela sous ba musicien na bango jeté ya on musique peut quitter leader yo mo na yo mongo 20 chants 30 chants monotonie. Est-ce que non bango tant bando ko évoluer ni par exemple ba faire tant bazo évoluer pa wera fallait azo évoluer pa Kofi babane ko zoa ezaki du coup tembala moko boyera mbamo abongi mais bino il paraîtrait que non ceux qui bokoti orchestre sali test le don bolingo dirait bobonga na ninga pressé mbala mora yo comme leader mbala mora yo foso mamutu ka mbala mora rabo teza lokuta et à lokuta ndeti ba biso o na ndule toke ba poto deux fois bokei bozongi mais tambonga libende tozwa te tokima te toke kutu poto koti sous prison bana poto ba bien 4 saisons na zolo ba ba divine soukal ba yebi toke deuxième tour à poto na kumba bena 1 mois ba famille na so ebika ki to na poto mais tambonga libende tozwa te moni donc ba petit ba comme ko réclamer faut comprendre mna gete ba vie ba beta faux to beta ndule ba vie ba beta ki ba 7 ans ba maison mère ba bimaki na ba so ba plus de 4 chansons ba vocal so ba 50 so ba 60 ba biso to beti ba carrière ba 10 ans na ba orchestre ba 7 ans ba 8 ans on monara 2 vocales 3 vocales musicien aliaka na sima musala na yi na sima musala est-ce que ebi po ni Shikito à côté pas Kofi si na yi po ni Shikito à côté na quartier latin pour batriquer là qui est j'ai yango côté na kuna a musicien osande na famille faut laisser bango pour ani ba vena biso balinga ga soki yo longwe koto kuna ayoka ka sangono mabe okondi ozo galérer ça la bien a mona batu mutasala mutu azati biso tout oza ba musicien nzambe mutasali biso ba musicien ya mutu te mais ya Congo aucun déplacement beta porte o luko sa te soko ba bengi appel kuna ouais musicien nga ye kuna bakangeli ojoke ne bakangeli te ezali ba habitude moko ya mabe to déplorer pendant la musique na biso so mutu travailler ki na yo a soutenir ki ozaki ne lokote otambola mutu ke la kwa ba bengo cheval o komi pe bongi pe na vie o ya bongi te pesa pe chance atana nzela msusu abonga donc c'est ça pesa pe ta chance abonga na nzela so pa na ya bongi te pesa ta chance po ba travailler po no batangisi mutu ke ba no ba otanga ozoboka bango na banzembo okomi na bamituka bapala danger biso to se retrouver raté donc c'est ça chez toi qui est na quartier la te ba bonne chance petit frère d'accord na sentir moi lo moza katina oza bakanda mo boy caché kasi musique à Congo de musique à Congo comment peut-être comment moto to fanda na biso ma parler hein olingo beta ba porte te po ba méchant mosusu ba musique à Congo za na déception musique na déception ko lega moi si mais
to tenir toujours bon pour toi ba guerrier na to botama ba musicien et ça to apprendre en haute to envier mutu te biso za ba makila et uti na ba palin to ça ka musique ti liwa donc. D'accord, et tu n'as pas peur que non Teresa vraiment glissant les lo solo bio pe au lancer et le roman pe na que non et o ki pe simbi na ngote. Te l'océan ne gémit, l'océan ne vieillit jamais. Hein, l'océan ne vieillit jamais. Hein, océan nous n'a raté. Océan nous n'a raté. Fantôme maître Al. D'accord. Tu peux te souvenir du solo non actualité non. Qu'est-ce que tu fais ça single et album titre non ouais. Na bomba n'yana garder nos titres non donc ça manuscrit. Et ça manuscrit bato ba yebi mambo ba science ba yebi manuscrit ça livre mongo boye et bomba ka ba secret moi ya mystique dans manuscrit. Ezoya kala mingi te donc manuscrit ezoya. O dévoiler ba secret nyonso yo yeba. Manuscrit penezoya na oloba mingi te non. Les albums? Ou si. Combien de titres? Non, travaille pendant 12 titres mais on lancer comme ba single par morceau. Donc maintenant travaille pendant 12 titres. Oui, ko na biso ba na ba garin kumbu ba Bruno Aruna ba na ba Landrine Ndongala na bosani binote ba ser na ba Nelly Bomei na Nadège Bomei ba Belinda de Newade na bosani binote donc loko ezoya pour na chante ya to le karabango na chante le karabango déjà mais to beta bonga na blo amike mike donc c'est tout. OK, d'accord. Moi extrêmement boye loko nao. Si. Vous savez plus moi vocalement Swananga mumbu na yo gare tindanga nyonso yo lingi na koboya jamais mosala bolingwe pesinga ndeleki oyo abendien bapesaka ba journalier na limete ata yo lembi suka 18h de coma, posongandako sous la colère de la vie. On a tout petit extrait. Donc, on a ça bango que mon salaire bolingue pesinga et les kata ou ba ndie ba pesa ba journalier na limité. Basé là ba comprendre des contenus des en 4 donc c'est du lourd du dégâts. D'accord, tu as aussi pensé à faire de featuring. Si. Ezanga pe ezoyanga pe na mutu to travailler na ye atangelenga déjà mo ba kombo mena au dévoilant on sigote. Nous avons des artistes belé balinganga ming partout na ba orchestre belé même na commune na ngai tant que comme apena na les moments opportuns na koyeba bana to ko solliciter mais il faut pas zapper makasi na chant pour no yemba na ndenga mabenga na yembité bana poto. D'accord, ozo prévoir au bimisango quand producteur ben na ngabi klizo ko sala précété ko sala précété travailler le moment ya bien. Oui, au sala ke matisa makamba mon libela mais on compter avant to koma na ba mars déjà déjà quelques bilans déjà na marché sur le terrain. D'accord, tu sais qu'il y en a peu potozo et Nathan et Belete na tikelo micro, ce na tikelo micro ça juste pour lancer message moko et pour captiver bateau et taliba oh pena yozala na mona mutema. Tu vois? Ozo de la musique. Oh pena ekokiko donc na bango ba leader à mikolo, na bango ba leader à génération na bino. Donc au lancer message pena ekokiko captiver bango. Et après au sali ba dédicace na to ceux qui sana vocalement ya suka. Merci Dalia, moi c'est Pembe Mabela Passi. Donc m'a lancé un message étant qu'artiste congolais tout se soutenir ba polémique ezali bien andule mais ko finga ba mikolo eza mabe makasi. Faut ba ko tosa ko respecter ba mikolo bato ba transcender là pour na biso le loto landa hein et ça la moi bien yango wana pina ba master ba petit ba zolanda na sima bolanda pina lokolo bato ba finga raté bolanda lokolo bato ba tambola bien lokolo ba fali poupa ba vena biso di cap. Donc c'est ça bato ba finga ba viete donc yango wana kaka disque ezoya manuscrit ezoya na moto à danger venanga garin kumbu na pesi venanga 10 mois na Belgique na pesi ba vrai chéri na pesi ba vrai tonton na pesi bango nyonso mbote na bosanité base na ngai petit na ngai Feli Magonda na bosanité credo chegodo janie mona moni aza na caméra donc batu o nyonso na bosani bo excuse ngai ba vie na ngai ba René Zola na Bundes ba vie na nga mosusu na Canada na bosani binote donc Binta Diaoune manuscrit zoya mbutwango ya lelo etikali cliquer na bongo
Nangaye Pwebiatinda Motemeza lokola Bamiroshima Yango etiki bolingo nanga na badefo Lokola na Hiroshima babotamaka na badefo bele Yebana mokili Moto na moto azalaka nekolo na ye Moya yo bolingo mboka na yo nini Delia Ngalobeli na yo nini Eli Lasme Ngana lukina. Leader, qu'est-ce que j'avais dit? Album il y a ex Papa Noé Siko Utaki. Oza moi beko et puis sinde. Ah iko ezaka na bar nga télé ezaka na mo un peu rare mais na bar so na oleka nde na yoka ndaka iko eza négatif. Négatif nende. Esimbite bato be yango bana mo ba oloba na coin esimbite na ndoleka nanga we esimbite si na tuni bongo esimbite ni o akufi suturo. Yo ga mea culpa, teza mea culpa titre ali nzimbo balancer. Akufi babelela da sopana na ngombo asi akufa soki porte batika chien méchant. Via Koufi, monotonia makasi. Na ba voix de tête via Koufi. Bandeko no batika la na omona bon pa. Ah, bango wana ya bango bazali ba merci studio. Babenga bomba merci studio. Chanteur atikala ka moko vibration ba mpe mama sananga. O batikali wana so do ba mukambi DS na ba merci studio. Wengeza ka bongo te, wengeza na ba voix na bomba yimba wana ti. Il faut balanda tango ye olanda lignement caché orchestre o ba vie batika bino boye na ki we na ki nini kati na kati ba voix mo ya basi ba DS batika la mambili ya belle ba mingongo na ye. Donc c'est ça. Ok, merci beaucoup. Comprenez, c'est l'ambiance de l'émission. Hein. Ma question est ma réponse est en fait. Voilà, c'est déjà la fin de notre entretien. On a été bien accueillis chez Leader Atoza Amatetekan de Toibsakibino. En tout cas, tout est bien, qui finit bien. Merci beaucoup de votre fidélité que vous ne cessez de nous donner. Nassit Nabino Congo Promo, hein, à toi mon boss Raf Ngindu, le boss américain. En tout cas, merci beaucoup. Raf Ngindu, Congo Promo. Na Issa Tokos, papa nangai. Merci beaucoup. Meilleurs vœux, hein, Nabafan Nanganyo Sobobi. Moi, na popia zalara moko na internet. Dali Daïté, c'est la poupée du net. En tout cas, merci na fidélité au Bopé Sanga. Gianni célèbre image. Migolo na obengo soda. Landrine Dongala. Koposa na Landrine Dongala. Te don yana Gervais Katende. Donc na Irlande. Ba vie na ngai na bosani binote. Donc c'est ça. D'accord. Papa nga soudi mon vieux. Na on la kaka. Ok, merci beaucoup. On vous aime beaucoup. Restez toujours scotchés, branchés. Congo Promo toujours. C'est la tochana molanga masubarara. Tokoye basem ya bolingo sana négatif tona positif na très rouge. Merci, au revoir. Hey, everybody. I'd like to invite you guys out to the Congo Promo this December 30th at 7 p.m. with Desmond Scobar. There will be fashion, drinks, music, and a lot of other entertainment. So please save the date on your calendar, December 30th, 7 p.m. I hope to see everyone there. Again, this is the Congo Promo with Desmond Scobar. Le 30 décembre, Congo Promo, première édition, soirée de gala monene dans Congo Promo le week-end. Toya et le moto aussi de sa année 2017 na isengo. Peto a cheminé to banda année 2018 na ba fleur rose. À ne pas manquer ou à ne pas oublier le 30 décembre. Congo Promo, soirée de gala. Congo Promo, première édition. Clap aussi du Sénat Essengo, année 2017, plutôt année 2018 na Essengo. Doit respecter l'air d'ambition. On a la yemba.
onga nabetaka guitare nabinaka nalefilaka tokutana le 30 décembre tokutani na 20h na salle ya papa dela na coach clair. Voilà, c'était dit Magasounan, One FBR animation, Congolais, Roma, Balagé, Monato, Mon Cadavere, Balboa, Nicaragua, Snapchat, appelez-moi Munduka, Mabewa, Kuala Suzuki Maninsia, Simakoba, Bakota Monsabiti, Sukozi, Kebe, Okangayo, Takati, appelez-moi Moussarma, commandant Braddock. Maman, t'as le 30 décembre, awa. Nalobaki Batunyo, surtout, na système Sani. Sani awa donc Sani bino yosu bokulembula o musicien o wuti soki France o wuti soki Congo o wuti soki Zambie okoya kolembula Sani donc Sani oyo ezali Sani nazo lembulisa bato nyonso tu na bokasi ya Congo Promo ya mon boss Raf Ngindu avec les grands chroniqueurs il y a nakati ya États-Unis mobimba Dense Escobar Kimbombi qui chapote Kimbirikiti azala na pembeni donc nazawana Magasoun nazolia batunyo surtout ozala rappel ozala oyemaka rumba oyemaka soki bébé nga nakolia yo donc eloko na luka yango wana merci za finguindu mama na ngama kaboyo sali na luka ne komba kashi yango wana combat ya cage on m'a dit 15 minutes obeti merci donc nazo pesa bino biloko bozo lia yango pe bulembula Sani donc Rachina Ibaka zala prêt pour na bulembula Sani libabe na français ba benga male chance libabe non pour na moro basala kaerere baboti mona bakanisa kakozana le ministre nasima ya mikolo mwanango abotama moyibi ayiba na zando bashege kuna balandi yerumbango double mpate mantaka marondo oyala badeli susu na bolela iye magabone yogaga na zembo iye magabone yogaga na zembo nakende kibokila nakutani na nguma medecin zambe nyama ya bolia na paso na nguma no na kutani na soso medecin zambe nyama ya bolia na paso na soso yo na kutani na nguba medecin zambe mbuma ya bolona na londa nguba ekutu yepesinga bashaba 25 pa wana na bwanki na kate 15 pa wana na kanisi magento ngeni pa wana ngeba wana na kanisi magento na bolela balobi donki makambo eza ko beba se Magasoun 911 FBI d'animation congolaise le 30 décembre balobi donc VIP c'est $100 entrée 25 donc boya epele mikolo oyo donc Congo Promo azal akangi États-Unis mobimba basidi nyonso tu bokulembula donc keba soki yolingi mosinanga ngana yoki oyaya pena moni yango akeba na boyela yo ma nzo yena boyela yo nzo pro ma nzo bango nyonso bayebi ke donc Magasoun bazalaki ke ono Magasoun akozala te donc merci vraiment venangai mon boss Raf Ngindu merci na Dense Escobar mon manager Prince NG donc naleli makasi vraiment donc naleli makasi ndenge en tout cas vraiment na soutien na yo donc après ça tokutana le 30 décembre tokuta mama tala le 30 décembre suka yaka okolembula Sani merci.
Congo bana Kinshasa boye belé na fête ya Congo promo ya liboso do sala mala Dallas boya ebele bana mboka tobina badasta biso tolingaka na moko Raf Ngundu président ya solo yena leki bango nyonso tout quoi Raf Ngundu azala donc boye belé boko mona boko talaka gloria ya weli hello everyone, this is Gloria, as you guys know. Well, welcome. We are celebrating our first edition for Congo Promo TV in the 30th and the 31st of December. I'm inviting all of you guys to come and party with us. Nazo invite bino news to Banamboka, biso news to Banamboka na Congo Promo first edition. Ekozala awa na Dallas. Tolingi bino news to boya. Bo celebrate na biso. To mela to bina to la kangamo na bina fa. Donc nazo zela bino news to boya. Ekozala bien fête toko lia toko sepela. Le bétail a trompé de comment casser donc le 30 décembre, venez me à Dallas. Chérie, donc tout les cheveux de l'or, l'événement à Congo Promo. Avec les mots de Raf Ngundu, donc ma solo, pas passer des mots le directeur de tous les boss. Le domestique de Dallas, donc biso tout Rosala, donc nous le mettre à live, la fin de cœur Rosala, de ce Scobar na pointe, ça on a aussi Stéphanie, donc la plus belle de Dallas, Banina Rosala, Angélou Central, à risque de situation, Kevin venait à Rosala, le grand rappeur, nous devons sentir venir à live, donc tout VIP, donc jeune, VIP ezali donc $100 ozwisi kiti no ya VIP donc tozala biso to wana tokosepela wana baeric oxygène bino nde bakolo Dallas ebonso bozangi esala bien te donc bapati matezolo vie nanga Fofino Mokonzi masolo bilamba donc yodi ya mamoto banini vie esala bien taka kutu bapeti no bakomobeta ngo mpe bayodi ya mamoto ezobetama banini donc ka likolo nao bani tolandaka bachemin sans oublier vie nanga Eric Kola nduki mabe vie nanga to bana ba $100 ebele bene na ta poche taka ni okoesala $500 ka na pete talaka vie fozala wana René Ko jeune moko boaleki bajeune ebele nanga ta dala. Alors que j'ai invité Bino Touboya, donc on a le pétrolier de Dallas, Jipo Kumaluta, nous vient à ma, il y a une Kiri na on a dans vieux Mathieu, vient à monsieur Bavoya, vient à monsieur Bango tout on a banni la Kajeri le baron de Dallas, Bango tout, on a pas ça là on a bien donc, la vie que vous avez danger c'est on a l'Isola, la bossa nioté, la ninsa on a donc motema prophète maman exaucé Costa Blaya yebi tokutana kwa esalanga bien banini biso tozala banini tochile banini na côté Congo Promo quoi tokos à suivre le 30 décembre chez bien de l'on arrête en ville Viali Kalonda Papu Kalombo on a la ceinture nanga quoi danger. C'est MG30 de Master Voice, votre artiste MG30 au Lingamingi. Donc, nous avons confirmé présence Nangaï le 30 décembre, soirée de gala organisée par Congo Promo de Raf Ngundu. Donc, Tozalawana, Tumba Nzoto, Engana Inaka Bolingo Pamba,
nzoka nazalaka nanga kodinda ntango nyonso na mabulu lelo nalinga ya solo nakoma kovivre na mapata. Tu es mon amour, tu es dans mon cœur, tu es tout ce que je rêvais. Ofingi nga nazali matamata munene nanga nde basharme na ngai yo biso nyonso bamilaso. Kugata Love, nasema Kugata Love toroyemba wana le 30 décembre, soirée de gala. Toza wana, mais j'ai 30 ans à wana. Quand ndenge zalara, venez nombreux, vous ne serez pas déçus. Hello la famille, Mr. Poutine, c'est le Scrum. Poutine parle, tout le monde écoute. C'est le Scrum plus 10, Mr. Poutine. C'est pour bientôt. Yo déjà et toye boye toye kolobe la soirée oekozala le 30 décembre potokota bongo 2018 eza bongo Congo promo ya Raf Ngindu baza ko organiser soirée ya monene na Dallas Texas na USA donc ça dit que jour wana édition ya liboso Congo promo le 30 décembre to sengi na bino nyonso boza na kati États-Unis d'Amérique pe Europe boya parce qu'il y a un mystique qui a formé. C'est le Scrum plus 10. Boba a raté. Ça dit que vrai Ndoki. Ndoki dans ça dit que na roya. Tozalawana. Tobengsi bana. Bana ya Ika, USA. Tobengsi bana Dublin. Bana Allemagne. Bana ya partout. Soirée à Liboso. Édition à Liboso. Na kati ya États-Unis d'Amérique. Na kati ya Congo promo ya Raf Ngindu tobengisi bino boya jour wana ekozala danger soko moi tovandi boyeseke tobongama po to préparer les bino yo déjà jour wana boyoka yango na kati ya salle yo déjà boyoka banzimbo lokola ba Miss de Miss de Diena na nzongo boyoka ba Seben lokola batomela mwa kopo boyoka ba yage tout donc ça dit que édition ya liboso na kati ya États-Unis d'Amérique Raf Ngindu Congo promo le 30 décembre Texas Dallas bana Los Angeles bana New York bana ya bino nyonso jour wana boya po yo déjà bino déjà baramutu kitoko le 30 décembre première édition Congo promo avec Raf Ngindu le 30 décembre poto kota poto sepela na 2018 alhamdulillah nzambaza na biso azape na bino merci. Hey everyone, this is Eto Chana, La Patrona, coming to you to tell you that I will be live at the African Party Celebration, Congo Promo's first edition, 2017-18 in Dallas, Texas, the 30th of December. For more information, go to congopromotv@gmail.com. See you there. Tokos. Voilà, merci beaucoup Balobi. Biso tout okutana les 30 oyo, et précisément la soirée des galas. La musique est pas émoro le boss Raf Ngindu vedi tozala wana Mathieu Boncheye yo Balobi, tous les journalistes et tous les artistes tokutana wana talaka mutapesa guna Paris, na États-Unis de partout avec Congo promo site ya ba responsable. Cette fois-ci Balobi site ya ba responsable, mais cette fois-ci avec soirée de gala avec notre patron Raf Ngindu veut dire na musika na États-Unis veut dire merci à boss Raf Ngindu Mathieu Boncheye na batutu tozala wana rendez-vous à ne pas manquer soirée de gala avec le boss Raf Ngindu patron responsable. Check. Hey everybody, this is Happy in Harlem. Right in the bodega in my neighborhood, I'm about to send this announcement. So December 30th, Dallas, we down with Congo Promo. The event is bringing every African community of Dallas together. You do not want to miss this. It's your boy Kumu Katalai. This one a Bissau. Donc, la Congo le 30 décembre, la Congo Promo organisée par Raf Ngindu Congo Promo aux Amatés. Donc, Kumu Pe, tout ça, les photos à l'ana. Donc, les événements unis communauté mobile. Donc, ça, la tout communauté. Alors, moi, ticket là, bonjour, voilà, et débat, et débat.